super. J'adore le Congo. Nenge tolobaki ya sika baleki biso na kala toleki bango kaka ya sika makambo ya sika bato ya sika makambo ya kitoko wapi lisusu Maurice Premier akomi wapi lisusu Maurice Premier awa na capitale ya Scandinavie Stockholm Maurice Premier akiti aye koconfirme ali ozalaka awa na kati ya Suède confirmation ya journaliste na bino baza mibale balobi toujours système ya humanité négatif positif soki eza te koyo otambola te Bobo Bola Liliane lettre M bokomona bango confirmation ya solo tokopesela ezalaka confirmation olingi nini confirmation na lobaka te na sima caméra batanga kombo na ete Yemei mobali ya Dolanda. Chers internautes de 3 fois www.congoyassika.com ou .net, moi, votre humble serviteur Maurice Premier, je suis venu ici à Scandinavie, précisément à Stockholm et en Suède pour confirmer. Parce que j'ai attendu beaucoup. Les gens appelaient, on dit qu'ici il fait froid, les gens sont chedly et puis on ne sait pas vivre. Mais je vais vous prouver au contraire que Binonde Boza capable de faire solo na kati bamboka oyo. Alors Bakongolais bazali na kati na bango chose bata démocratie bango moko baponi ba jeune nyonso ya Scandinavie pona kati ya Suède baponi kaka 2 personnes oyo nyonso bakoya baoleka na stage donc Yemei Bobo Bola et puis assisté par Liliane la grande dame la lettre M a confirmé ngana yekaka kopesa ngwenda de bangala balobaka pouvoir na ba oyo bakotambusa masolo na Scandinavie na oyo etali Congo ya sika yo vandi na Finlande yo vandi na Danemark Islande Norvège Suède yeyo bobobola mabanga oliango bukani nino mais moi na o respect tonda ekolo masolo akofinga te moi na o ya éducation culture otombola bendele ekolo kongo na kati ya mboka oyo Suède tolobaka toujours avec confirmation nazo présenter binoye sans plus tarder je reçois celui qu'on appelle Bobo Bola. Ah, confirmation sur confirmation. Merci pour avoir accepté de travailler avec Congo Yassika. Prenez place. C'est gentil. Je vous avais dit auparavant, je viens de confirmer, na Katia Scandinavie, journaliste Oyo a eu pouvoir, assisté par Liliane MM, Mondeka Makila, Oba Simba Masolo Awa. Grand monsieur, comment vous allez? Très bien, monsieur, et vous? Merci. Merci pour l'invitation et puis merci pour accepter vraiment. Au talent qui pendant longtemps, tu étais à l'observation, on a dit qu'on a doute, mais Maurice Premier n'a confirmé ton travail. On dit que ça tant pour nous sala oyo. Naza fier, n'a encouragement nayo et puis fier ya Boyambo na grande équipe ya Congo ya Sika parce que Congo Sika est au Japon, na Kim, na Angola. Et je profite en passant pour saluer celle qu'on appelle Rihanna Monasuka, na Grenoble, en France, avec un grand réalisateur. J'aime image HD, haute définition, alors pour dire que l'équipe est grande, c'est la grande famille. Alors tout le monde a beaucoup moko. Et puis, mais quand on peut savoir histoire na omukie, voilà ndaoke, au bandi le yote.
Vraiment, quand on va au bimi d'idéante, au salasala au makamaka tamboka olo, cinéma, le retour, mais quand on peut un peu où tu as pu, comment soleil va d'abord. Bon, merci Kakano Loubi, un des journalistes, au outil Libanda ya Norvège, dans Oslo, ils ont Mboga Msusu, même à Stockholm et Suède. Donc, ils ont bien tout ça, bon, si on a un peu parcours dans l'aïe, on a essayé de vous avez sauté, de votre introduction, pour voir où il y a des gens qui ont été bana mami yo bayebi longi yo bayebi muto abatu muto solaka libanga ye donc bana bandal mama sana nyonso bazulu libanga ye nasi image oyo batu mingi bazokama mais er toujours quand on pèse un message il faut toujours pèse sa volonté hein toujours pèse le kumu ya mboka na sens wana toujours pèse un message lelo ok batu baye bangai o bamona nga kala mais atenda wapi ngai yo donasa awa pour na pesa bino ba message ya kolekisa oyo bino bolingi toza ba mombo na bino to kosala bino bolingi toza pour na bino donc na buzindo kama mwana ngana lo bobo bola libanga est-ce qu'on dimi lelo oyo ozala mosali ya ba oyo nyos bala na biso ezala en Amérique kuna tomoni papier immortel. Papier monté la famille à New York, Ayo Kakayo, na Japon Charles Caputo, Olivier Ayo Kakayo, na Corée, Ndebunabiso oncle propre, vous comprenez, Lomboto Ayo Kakayo, et puis na Chine, bienvenue Ayo Kakayo, na Norvège, les rescapés d'eau, les cafés noirs Ayo Kakayo. Est-ce qu'on dit pas critique? Pourtant, vous avez dans le monde, les un monde critique, un monde positif, un monde négatif. Est-ce qu'on dit mieux? Ouais. Et là, ils ont toujours na bolamu, ils ont toujours na bé. Bah, eux, balinganga, ba bolingangai, bah, eux, balinganga, ils font de ma critique. Montou, il faut, on dit ma critique. Donc, on a zali, awa, pour on dit ma nyos, na ma bé, na malamu, bossa ba remarque. Mais si on a bino kaka, ngai, na sepe sa bino. Le message na bino est le cas, na travers le média, na travers le kili. Le souci na ngai mwana, critique na bino na kondima. Ba fleur na bino na kondima. Pour nga za ngai, la bouche autorisée, hein. Mon kili yebi elongo ba na Suède à Stockholm, Suède bumba. Ba ko pa boute ki me, e bali ndenge ni mais na cadre masolo, souci masolo pour moi elongo donc. Et ça bongo quoi. Na tamboli, balobi komba skete lema, et la musa Scandinavie, mais batunyo so ba ponika kayo. Balobi te balobi Liliane NM faut simbaye pour yonde mukonzi ya makasolo awa mto simba Congo ya sika le vrai sentiment nous on pour ba jeune ba pona yo ba jeune tout ba bika yo oh no za diogo na biso diogo hein jeune moko sur la kitoko na ba jeune azali ba petit miki azali na bikolo azali donc on dit que qui avait dit que Congo est-ce que Kokangama Keba nayo idéologie vision yo sans vision ozonga sima biso bata vision na nzambe to kebi poso donc et c'est nous allons et c'est nous allons que na mokili oyo ceux qui batu bazo pesa message na bien ils ont déjà gloire pa nzambe a to na poto musali na bino aye pona ko pesa bino ba info ko pesa bino makambo zo na communauté congolaise donc il faut beaucoup de chapeau yango wana na pesi ba merci mingi na ba oyo ba fungoli mutema ya komona ngai ya kundima kenaya ko présenter émission ya Congo ya solo pour la confusion comme kota na pur esprit le problème était confusion koti mais to beta na bakati Congo ya solo ezali même sous peu bima soit disant sur une polémique mais Congo ya solo ezali les preuves ani que pour moni serviteur na bino aye ko pesa la vérité donc on doit source na solo na kati émission avant nga déjà na kende kenya na bango ti ba côté wana donc c'est ça quoi. Alors sans plus tarder nous autres ticket là au piste Simama solo basi pe bateli balobi égalité na kati ya Congo ya sika hein ba votaki pe mwana mwasi confirmation makasi tango bazo tanga ba mboka oyo Simama solo ba tos bayebi Suède
hein? Stockholm. Ce qu'on les a été, on les qui n'anganda, ya grande dame était Yuli, la grande dame. Masolo, égalité entre l'homme et la femme. On est à idéologie Scandinavie. Basinde basini bamboka oyo. Basiwana, hein? Oya koto, ba mère na biso koto. Ah, bar, Viber. Viber en English, Viber en Osk. Yemei. Faut qu'il t'envoie pour ta comboana. Nguli, la grande dame, étage à Souka. Sans commis, il n'y a plus rien. Alors, Yene Moutassi Masolo Oyo. Pour l'axabino, celle, la grande dame, Moussoussou, celle qui va. Simba Masolo, journalisme, égalité, on va voter. Là, les gars, on va voter des micolotes. Liliane, la lettre M, à expliquer à nos amis. Derrière la caméra, oui, l'inga, de pied digital. Toto, Bamalas. Bah, comme on a autant si on va au confirmé au Boyango. Donc, tombez au cas du Congo. Sans plus tarder, je reçois celle qu'on appelle Liliane, na podium. La belle fille. Abalao. Tovani. Et Sengo, madame. La grande dame Sengo, avec du respect, autorisé par votre propre mari, Yango Ozoleka, pour dire qu'il y a du sérieux. Le journalisme, il y a le journalisme, il y a connaissance, matière. Les oyo, parents, voir na banda na bango, boti, bayoka ba message à bien. Hein? Tout ça anti-polémique, mais quand tu fais ça la polémique, ils ont la protocole makambo. On dit va voter, ils ont voté pour Ndimi, qui est au présentatrice, il y a une mission, et puis, il y a aussi Mayo, Bobobola, Mabanga, c'est mon nom, Nakatia, Congo Yassika, le vrai. Bon, plaisir à trop et Nala ému. Parce que tu as au monde entier. Il y a plaisir à trop. Que ça me sala pour la Scandinavie et puis que tombe la sous Scandinavie na biso et puis ça me sala mon o na tangi liango et puis na tangi na j'ai diplôme dans la littérature et puis j'ai été à l'IFASI quand bien même na Silisate na yé awa donc ils ont le cosa puis en plus ils ont makila donc le bas trop ça la sala rien le bas kana musala expliquer visionnaire. Simba micro pour yonde mutokopé c'est là. Oui, vision nanga eza kosala émission nanga eza vibration totale. Vibration totale eza pona mutu nyonso, eza ba chrétien, eza la ba païen donc poni mutu te. Donc c'est ça. Eza pona mutu nyonso. Ozana événement na yo moko boye, olingo faire passer message que ce soit problème il y a deuil, il y a fête, il y a et puis tout. Ça parle du tout. Et puis, vibration, c'est la vie. Hein? Donc, la vie pour bouger. Donc, c'est la vibration. Place Mouro, il va commencer à pas à mettre Mouro brûlé. Comme vous l'avez dit. Ngouli, la grande dame, étage à Souka. Donc, c'est ça. Est-ce que ça fait qu'il y a confirmé? Oui, il y a confirmé. Et puis, donc, côté Masolo, il y a Nganda. Vraiment, il y a Kandi Stockholm. Alors, pour tout ce qui est là, pour Diom Bobeta, na Farafara, na Yemei. Bobo, Bola, Mabanga, pour tout le Barakana Misala, Yemsabis n'a pas fan nayo, pour Bakota là au monde entier, mon Barofinga, mon Baroba. Est-ce qu'on s'y porter à nous? Bon, oui, non, s'y porter parce que je ne peux pas être aimé par tout le monde. C'est faux. Et ça, Batumsou, Bako apprécieux, Moussala Nanga, Batumsou, Bako apprécié. Donc c'est ça, tout le monde, je ne peux pas être aimé par tout le monde. Donc c'est juste des fois, c'est ça. L'église, on a des parents qui ont fait mais salité les trop. Est-ce que vous avez un message ni oyo ya na molelo oyo? Ce qui peut papa na maman vendre na ndako ba Hollande. Message ni vraiment vision na yo. Message ni opesa bango.
Un message est juste quoi essayer un peu. Ma message est belé, il y a éducatif, il y a pour bana et puis social. Donc éco message on est pour bana, éducation bana, social, négatif na social, na société, comment tous vanda. Donc ça parle de tout. Donc na assuré bango juste que bah un message à ma BT. Et ça une émission mon peu éducative et puis voilà. Bana, monde entier bozolanda, andimi charge. Soka kimi. Aizaka li baye kotelema, mutale late. Pour andimi ba voter andimi yango. Jusqu'au bout, comment c'est que osimbama, ba le kabiso na kala. Pour le cas ba mona sika. Podium ya yo. D'autres dans d'autres bana Stockholm pesa tous les scopo bino mbale ngai susu wa bino yewana wobola libanga journaliste wa yena masolo ya bien ba jeune ya bien ba jeune fille ya bien ba maman na biso ba papa na biso ba leki na biso to kolexela bino ba masolo awa to yambaki mama Liliane to ye mama bete sous 7 na masolo na ye pona lisolo na ye wana isa très profond. Au beti la bana Suède c'était au balobaki ke mboka oyo elali o mboka oyo nganezaka te mais tozana mama na nganda awa to beti la mosete ba play ya mboko bazali ba yebani mama idée nous a kitoko et là ozo senga na mokili yango wana message na yo oyo eli bana ya Stockholm na minute oyo en plus bana Scandinavie tout pour Stockholm ils ont thème Scandinavie ah ils ont capitale Scandinavie donc pese la mokili bayoka pa o vraiment utina kati ya motema bato bayeba nini oyo kolobela mokili bana Suède la question est comment. Oui, un message n'engage juste qui émission auto ça la vibration totale quand on est dans le baki qui est émission ils ont parlé du genre social et puis éducation à bana mikolo donc les émissions il y a ba chrétien il y a ba païen donc émission ya biso nyonso donc oyo nyonso azan posa landa biso émission na biso abeti www.congoyasika.com donc okutanga musal na bino Liliane Mundeka Makila donc motema bato ya tonton Bambalas mobali na quoi. Donc c'est ça. Merci maman nayo qui osa vraiment kasa na message nayo et na sepeli et loko oyo esengo yenango mokili koyoka pour bato balobaki ke mboka oyo elali o Stockholm elala mboka malili non archi faux ba play bali ena robaki na obeta c'était pas nguli la grande dame likolo okatelo koi ba oyamba yote tozana pla awa ou à Paris, ou à Norvège, ou à Finlande, ou à Islande, ou à Bangladesh, la Suède va se retrouver. De Chimou, la grande dame, tape et Asuka. Tout le monde a un poto, tout le monde a un boyebi, membre, hein, boyebi, bah côté wana. Maman que message à Asuka, européen ça, na bana ya Stockholm, Scandinavie mobimba, Europe mobimba, pour la diaspora. Et tu peux ça message, tu peux ça mon kilomba. Et donc parce que quoi que ce soit awa donc message na yo suka beta vraiment c'est un message na yo pour na masolo oyo vraiment to kende na bango to kena bango ti ba côté wana pesa ba dédicace na suka et message na suka na maloba oyo comme c'est biso na poko ni donc ça toujours na kati ya www.congoyasika.com il y a mon boss que je salue en passant Maurice Premier na kati ya Norvège donc na pesi bino nyonso mbote bana Scandinavie pe ya mokili mobimba Norvège, Suède, Danemark, Finlande et puis partout au monde quoi, Europe, Amérique, donc Australie, Océanie, bino nyonso site na bino yango yo et puis boko bandolanda biso chaque semaine émission na bino na ya vibration totale et puis toza wana na collaborateur na Bobo Bola donc to bando travailler ensemble bando landa biso et puis na émission bando leka so ba critique ezali ya malamu bopesi ya mabe bopesi ba coordonner na biso bando zwango juste na émission na C et quoi apparaître wana donc bozwango na sepeli mingi ko sala na bino
et puis napesi batu nyonso o bayebi nga mbote ba membre famille na nga mbote mbal na ngai napesi mbote ba gros bisous na bino donc vous allez dessus te na émission oyo donc napesi mon boss Maurice Premier donc na kati ya Norvège donc yende asimi balobi Congo ya sika donc baleka biso na kala biso toleki bango na sika donc ndenge ezali www.congoyasika.com donc bolanda biso chaque semaine ba gros bisous. Merci les sous balandi à congoyasika.com www.congoyasika.com. De ça qui bino ba kosa ki bino ba yibina bango botika site ya ngoyo ba jeune ya Scandinavie ba koleka awa to landa di message ya maman na biso Liliane Mundeke ma peseli donc merci to pesier ba le sac le sous donc beaucoup la calories na kati ya Norvège elle a beaucoup la azongi donc mon boss hein botala play à Bohème play à Lili Maurice boss na biso Maurice Premier boss ok avant ici j'ai na bien avant ici alobela masolo a solo li beaucoup le solo li ba masa na ngai ba staff na ngai bana membre boyebi ya bino bobo libanga Goliath mabanga ya ngolo na Paris ba otu ba yebi ngai ya bino ya ngona na Suède kutu mokili mobimba nazaona pona bino nazaona lobaki yango nazaona muumbu na bino na ye wana pona servir bino tonto papa la suyo yebi na bien ko président hein président baboya balinga président masa na KBG DJ Moko na Suède bolimbisa ngai na boy polémique oza congoyasika.com donc oza la bouche autorisée na lobi DJ Moko osto comme une gimmick de joint au masa na musika yo yebi l'enfant mystérieux libre pas limwe yo yebi bakaiti ba mboka to beta Suède ezo moto ezo pela awa ozana problème ya famille ozana problème matanga pasteur yaka leka eza site ya ba congolais ya diaspora mobimba chita se m'appelle à Vietnam toké to sali masolo n'a plus l'esprit donc merci na remercier bino toujours notre boss boss ba jeune Maurice Premier na Oslo na mpanzi ya Suède yaza à côté wana anyati asali masolo donc nguli la grande dame c'était à souka nazo beta chenguli stress toyebi souci toyebi ba souci wana mais to le ba stress wana vendredi chenguli to bomsa masolo émission na le représenter et ko le na site bokozwa introduction émission na ngai na site ko le ka boyeba et na pesi sous ba coup de chapeau bana oyo ABC Banixi Stockholm bana wana basali et là on a bango et ko bima to lancer sortie officielle na site na biso ya www.congoyasika.com to lancer sortie officielle bana ABC Horizon ba misi série TV o mukile mono mukile sepeli awa donc kala minte sortie officielle na ba DVD obengi DVD na ndako ozala na Norvège ozala na Paris ozala na Oslo ozala na wapi même na Kin DVD yi bana bena message donc merci mingi tous ensemble Suède moto epeli chenguli kaka ndima soneza merci wabino yewana atiki bino kimezala ciao alobi bomoni basepeli sibido tote commentaire na se ba téléphone toyoka bana Scandinavie bayemba na banzembo oya simba masolo tetembo bukani yemei nguli la grande dame étage à souka yemta sali masolo papi abedi fondation la vérité de Scandinavie na bana Congo papi abedi fondation salisa bana papi abedi asimbi masolo Maurice Premier komba ba prêtre bazala koto luka bango na luki na moni confirmation salemi bobobola ba beti fara na Liliane lettre MM explication zolanda masolo leki toujours na pona ko sexabino bozo ba gag poto komi pe na groupe bomba ya cinéma ABC Horizon bazali pe koya toujours au monde na bango na kata Congo ya sika c'est pour ngi masolo kitoko okomona pe yaya toto la bamba lasa kombo wana na tanga ngo ba kombo
yende asimi masolo to bolanda oyo ozalaka wapi oyo ozalaka na nord oyo ozala na sud fo mona bazali potolo nga nalobaka kaka na mosala bana batelemi mosala ebandi na kati ya Scandinavie batelemi bapesi confirmation alors tokobosana te café nord de la Norvège mpe ezalingi bango oyo tia bapoint esimbi to esimbi te olandi liliane na kati émission olandi bobobola est-ce que bolobi nini bondimi to bondimi te bino botiaka bapoint café nord de la Norvège trésor quinois norvégien Glody les grands champions Claudie Enex Noni Chilina mwana oyo alelisa ba mikolo donc bino nyonso landa les rescapés do Blaise Alingi les grands Katange lui Mulasi Mikoya Nikua Ana Kibamba mabondeli toujours Scandinavien ndimi nzambe merci pour bandimi sikoyo musala sikoyo bandi awa après masolo oyo moi ba champagne ezokoya epa ayemei nguli funa ningana la grande dame yalobaka na ba action est tokokosi totala